Mbote batata, mbote ba maman, mbote na bino baso bobongisa mi mokolo lelo vendredi 11 avril 2025 pona kolanda masolo ya mboka na bureau na wenze na ndako topesi bino lisusu mbote ngonga ebelemi epe wapi tolesaka bino bilei ya tongo boye bakatango nyonso torapelaka bino te vendredi ezalaka bongo le plus beau jour de la semaine pamba te yango nde esukisaka ya poso nyoso mbote lisusu bandeko boko bana kolanda masolo ya mboka bongo mesano na ba plateforme na biso ndenge bolandaka na Facebook na YouTube na TikTok pe numéro ya téléphone ezali wana oyo boko bakana kotindela biso ba message to rappelera bino toujours ezali 085 19 99 822 to sengaka toujours bobenga bate na nzela ya masolo ya mboka toko bakande nakoyamba ba message oyo botindelaka biso tango nyoso page noire na masolo ya mboka ya mokolo lelo boye bate elenge mobali Corniche Bosenge o totalisaki na bino mikolo mileki e azindaki na mai na nzela ya mbula oyo ndokaki mokolo ya poso eleki boye bate libota etambolaki pe ebaki na kokuta nzoto na ye asili kokufa to pe azali bongo mowei kasi nzoto ya mowei ezali bongo na morgue ya ngiringiri na boye bate programme ekopesa melabino o mikolo mizali koya na boye tozali kokabola mawa na libota pamba te likambo esili kokoma okati ya libota ya ngai wa bino na telemi liboso ya bino mpona kotalisa na bino masolo ya mboka ya mokolo lelo na etali sujet d'actualité bandeko balanzi boye bate na etali projet ya kotonga port en eau profonde ya banana boye bate gouvernement ekolo Congo démocratique et sali bongo koyokana na bandeko ya DP World pona koyanola na projet ena ya kotonga port en eau profonde ya banana annonce seulement qui na première ministre et pe wapi azami bongo na engumba Dubai tolanda bilili. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce jeudi à Dubaï pour rencontrer les dirigeants des DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Ce rendez-vous important visait à débloquer la situation du port en eau profonde des Bananas, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Après des échanges soutenus avec le PDG de DP World, la chef du gouvernement a obtenu des engagements. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. DP World, qui a signé un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir les plus grands navires en activité. Le port, qui sera doté des technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 000, équivalent à 20 pieds par an. Le projet de port en eau profonde des Bananas incarne la vision du président Tshisekedi qui souhaite doter la République démocratique du Congo d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. C'est na cadre ya sujet d'actualité boye bate kolansa malambula oyo nokaki poso eleki bandeko ya Metelsat ba ebisus na ko alerter gouvernement au mikolo mizali koya wape pali batalisi ete sanza e avril tozali na yango kino na mois de mai bambula ya makasi ekonoko na yango gouvernement asengi penza kozwa ba disposition o esengeli pona kobatela la population na biloko na bango tolanda bilili ya bandeko ya Metelsat. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision
régionale des mois d'avril, mai et juin, et qui va nous donner un peu de précisions sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, afin de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Voilà, tout à l'heure on a communiqué, il y a bandeko, il y a observatoire, il y a dépenses publiques, bao bazali ko exiger vraiment ouverture immédiate, il y a poursuite judiciaire contre Jean-Tiningo Bilambaka, ancien gouverneur de la ville, il y a Kinshasa pour un détournement, il y a Misolo et Bongi Samaki pour un kotonga, Zando, il y a Monene, bandeko, il y a Odeb Batal, c'était contrat et hôtel de ville, à l'époque, gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, Basala qui est une société, Sojema et Salemi Mala, Motepa Baté, ceux qui misala et bandi na Zando à Monene. Société ENA et Koeba na koza pourcentage ya misolo et belé koleka gouvernement congolais. Tolanda communiqué ya ODEP. Pour l'Observatoire de la dépense publique, le mandat de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a été essentiellement marqué par la spoliation méthodique des ressources publiques, mais aussi par une gouvernance calamiteuse, illégale et prédatrice. Conclu en mars 2021, le contrat de reconstruction du marché central qui liait le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa à la société Sojema Sahel aurait, selon cette structure, accordé plus de bénéfices à la société qu'à la partie congolaise. L'ODEP révèle que le projet n'a pas été financé par Sojema, comme certains pourraient le penser, mais par un prêt contracté auprès de la Sofibank que le gouvernorat s'est engagé à rembourser. Wana et pas sous Bosengel Kwebate, vice-premier ministre, ministre il y a intérieur sécurité. Mwana mboka Jacquemain Chabani uta lola ba pa ki nokosala mobembo ya ko bibongo na ko lancer opération Ndobo pour na kotele mela bana banso topé banditisme urbain na kati ya bituka pour na kotalisa te ko le Congo démocratique mobimba esengeli penza ko yamba opération Ndobo tolanda. Après Kinshasa et le Congo central, Jacquemain Chabani a lancé la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le mercredi 9 avril 2025. Séance tenante, les innovations de ces textes ont été présentées. Il s'agit entre autres de la formalisation des pratiques administratives, la démocratisation de la gestion des sécurités et des réhabilitations du pouvoir de chefs des quartiers et rues.
À travers cette nouvelle loi, le Conseil des sécurités est remplacé par les réunions des sécurités. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a à cette occasion salué l'initiative du ministre de l'Intérieur qui constitue une réponse appropriée aux questions sécuritaires dans le Haut-Katanga. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a pour sa part souligné l'importance particulière de ces textes en cette période où la République démocratique du Congo subit l'agression rwandaise. La présente cérémonie revêt d'une importance toute particulière en cette période où nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les Wazalendo, combattent jour et nuit avec l'appui de notre peuple pour assurer l'intégrité territoriale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de notre pays en proie à l'agression du Rwanda au travers de ses supplétifs du M23 AFC. Pour rendre effective et efficace l'organisation des réunions de sécurité à tous les niveaux, de la province jusqu'au village et quartier, avec l'implication de la population, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 2 arrêtés portant mesures d'application du dit décret. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des attestations sanctionnant la formation des 6 jours organisée à l'intention des membres des comités provinciaux et locaux du Haut-Katanga, au nombre desquels les maires, les bourgmestres, les administrateurs de territoire, les chefs des quartiers, des groupements et des villages. Wana pona kosukisano etali ba sujet d'actualité mokolo mwa lelo boy bate vice-premier ministre des transports voie de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki mokolo mwa lobi moleki ya jeudi 10 avril 2025 liboso ya ba député membre ya commission infrastructure aménagement du territoire et nouvelles technologies oyo ezali bongo présidé na honorable Caroline Bemba Jean-Pierre Bemba azalaki wana pona koyanola na ba préoccupation ya ba député tolanda. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communication de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était ce jeudi 10 avril 2025 devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Caroline Bemba, accompagnée des responsables de plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la CNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, le GFREM, Transco, la RVF, pour ne citer que celle-là. Le ministre a été invité pour éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement, sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, l'honorable Patrick Mounyomo, élu de la ville touristique de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents de l'OGFREM, de la RVA, de la RVF, de l'AAC, et d'autres structures publiques contraintes de fuir la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23 et aujourd'hui abandonnée à Kinshasa sans assistance ni nouvelle affectation. Moi, je suis élu de la ville de Goma et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGFREM, les agents de la RVA, les agents de la RVF et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Fort malheureusement, Excellence, nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. L'élu de Goma a exhorté le vice-premier ministre à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées afin de résoudre dans les meilleurs délais
la situation de ses compatriotes. Il a par ailleurs mis en garde, en cas d'inaction, il se réserve les droits d'initier des motions parlementaires à leur rencontre. Heureusement que vous êtes là, Excellence, Monsieur le Ministre. C'est l'occasion de les instruire tous les DG concernés afin qu'ils puissent prendre en considération les recommandations de ces agents qui sont ici à Kinshasa. J'étais en train de voir comment sensibiliser mes collègues à ce que nous puissions appeler, n'est-ce pas, les DG concernés en grande plénière à l'Assemblée nationale et non en commission, pour que nous puissions nous décider et voir comment sanctionner les concernés. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable chez le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, lequel a promis de prendre les dossiers en main et d'y apporter des solutions urgentes. Bandi komana masolo mboka wana ezali ba sujet d'actualité tolengelaki po ya bino omokolo mwalelo na itali mama na likambo tokolobela mokolo mwalelo ezali nde likambo ya koyeba banani nde basengeli kokota na gouvernement ya Union nationale pambate consultation ebaki na kosuka mokolo ya mardi banso tolanda ki communiqué et tangemaki na bandiko bazali proche ya mona mboka Désiré Kasmir et Béronde na ngobe bate mokolo mwalelo na plateau ya masolo mboka mokolo mwalelo tozali bongo na babianga mibale na boko nanga mwasi tozali na mwana mboka Alain Boembuya yazali wana chargé ya communication ya lisanga bengami Dynamique Bemba président mwana mboka topesi mbote madame Pauline de Copoline mbote na balandi nyonso ya masolo ya mboka na Social TV. Voilà na loboko ya mobali tozali na mopandi sango Danu Kefula mbote ndeko mbote mama mopandi sango mbote pe na bakongolo baza kolanda biso na bandako mbote pe na ndeko tokopataji na makanisi dina le bana be le seul et l'unique journaliste nzambala na ba ange de toza ko sala émission nzambe na ba ange ba fandi baza ko tala biso to le ba vraiment bosolo mama mopandi sango rapidement na okazo pesi ngai na profiter ko le ba moi séjour isolé na ngai ngana le belaka mingi makambo itali peuple na kisasa toza na problème ya courant toza na problème ya banzela toza na problème ya embouteillage. Bref, tout ça n'a pas de sécurité. Oui, bah quand il faut bailler dans le bango. Mais ça, l'actualité, moi, quand j'allais côté Mbolanga, il a le baka. Que bateau, il va le bilaka bango, t'engande na côté là. Parce que ngala le baka, n'a journaliste oyonzambe, atala kanzamba lingi bosolo. Les alliés na moi vidéo, moi, que ça côté Mbola. Na ba réseaux sociaux, ça ça la toule. Et na moni batu barre, ba zuta korele yango za ba journaliste mi balela, il faut reconnaître. Na moni mana mboka pratique locale, puis na moni mana mboka Israël mutombo. Problème les années. Oui, le baka sango, muteba lobi. Que bazali bato baide bango batangi kombo ya ba pays oyo baida ki bango na initiative basango bazwaki mais na moni mwana mboka Israël mutombo na lokala balobi ete bazali financer eloko na ebisa bato Israël mutombo oyo alobaka za sango era azwaki de ya kosala émission na ye azwaka idea alobaki te babengi pasteur alobaki babenga isango parce que ye moko na bande kokola parce que dans l'église de réveil aibe que moi basango bazala na moi crédibilité mon honnêteté moko ngala le kana petit séminaire ba baramvoyanga na ibi passe ya koko masango tozaka na moi respect pe basango j'aime quiconque a défi ba journaliste na tangi Israël mutombo na lokala ba ibi sangai ba lexanga vidéo oyo muteba alobi que c'est une kona SCC bazala qui financé par Rwanda vidéo zate bakati vidéo zate mo financement zate mo muteba alobi nini alobi boye biso tozalaki aide na bamboka intel atangi Rwanda Angola Uganda Kenya bazali kotambola eza financement na milobele moko babandaki démarche na bango awa ava babanda kotambola bakende kotambola batu nyonso bake bajampembe batali batu nyonso bakende kokutana bango financement na Rwanda pesa bango wapi ava bakutana na Rwanda bakutana kile ba pays mususu no bakutana na pays mususu Angola bakutana na tata mokonzi kolo il a dit bien dit est-ce que lelo toketo zonga l'église catholique et la SCC bakoki kozanga mbongo pona kotambola est-ce que mon église catholique est l'église de l'église ya pamba pamba aux églises très bien organisées très bien structurées et les problèmes ezali nini batune oyo bakendaki consultation balingi babebisa démarche ya basango
yango wana ba financer ba journaliste pour la connaître une image contenu image ya basango pour la base bazwa un crédit et là comment on va saluer comme consultation toi et moi on sait que batu nyonso ba kozela même peuple aza kozela dialogue basango qui ne sait pas que loka biso nyonso toyebi ke na mboko yo batu quand même bazalaka démarche ya basango ba démarche moko noble c'est le ba retomber à démarche on est kozala penya malamu oyo ya ko musique on a ni kodani ya sen ko isse. Oui, mais tout le monde attend ça. Mais est-ce que bateau va consulter la consultation? Et ça, bateau ne peut pas causer là. Et ça, bateau ne peut pas causer là. Tout petit cas, mais maman journaliste, tout n'a pas tout n'a. Pourquoi seulement bateau réalisé bateau de Bilakaka à Rwanda? Bango boute balobi que non, bateau qui est Angola, bateau qui est Ouganda, bateau qui est Kenya. Pourquoi bino boute kaka à Rwanda? On se demande que diabolisation, que monde bimi pour la confiance. Moi, je te dis pour finir. Babike bato bakutana na bazimbo na Rwanda baza batraite bongo tata mokonzi ko yemo comme takutana Kagame parce que toi bingana yo keno ba continuer ti pays chongo kutana de kotilombo so lié aux alim un protocole ba pesa yo le logement ba pesa moyen mituka parce que c'est un pays de la République ba pays ont très bien organisé elle bino bozo dia sakutana président ba ça merci de kodam comme ça na ko sena biero ba le tsabiso mbongo kombe bazaki mbongo ba pesi bango oke kotala mutu pesi mbongo parce que c'est molili eza na ba dossier on a de c'est pour te dire que non moi je vais dire je me remets que la population congolaise bon longo l'opinion na binoté soki batu bazali ko financer babenga na bino Rwanda bazali ko financer batu ils appellent na bateau yo baza financé par bandeko bakende ki consultation par Eberan pour la contenir image ya église catholique il faut merci. Respect na église catholique merci ndeko danou tolandi wana biso sur ba sujet d'actualité tolandi message ya bandeko ya Metelsat no etali bambula oyo koyeba na konoko mikolo mizali koya pamba te ezali dossier oza koloba mikolo nyonso jusqu'à présent bandeko misusu bazina no prise en charge de Tendeko Alain maloba ongambo yo gouvernement interdire na bana mboka kotonga bisika o ba danger ezali mais mutu neza koyeba nani nde atekelaka bana mboka mabele komona neti bandeko bazwami na ndanu l'espace wana nana atekela bango. Bon, je crois que makambo esalemi na mboka na biso eza makambo ya somo ba service nyo surtout ya mboka na biso toza na problème ya sélection ya kozwa ba candidat ya ko engager ba agent parce que okoki kozwa na ba service lokola ba cadastre ba affaires foncières okoki kokutana na bandeko basala par exemple aza ingénieur te asala ba étude météorologique te ayebi donc on peut ba agent baza un peu en déphasage na réalité na ba connaissance oyo ke okoki kopesa bango makoki ke place oyo il faut ezala habiter place oyo il faut pas ezala habiter kolakisa ke par exemple autour des lits des rivières c'est-à-dire que ceux qui rivière eza koleka il faut bateau bayeba kotika topé 20 mètres topé 30 mètres selon mibeko topé selon ba étude oyo esalema pour que liwana ezalaka libre et tout donc toza na problème makasi ya sélection ya bato bayi politique il faut batika kakosala ba DG ba pression ya kotindelaka bango bato des fois oyo baza na ba profil te pona misala na kati ya mboka et makambo wana nyonso tout moto a BBC yango ikombo na Joseph Kabila. On a politisé toute l'administration est politisée. Na esika sengela côté que la bana mboka te. Na esika sengela côté que la bana mboka te. Place au coup il fallait même pas qu'on recruter profil tel mais bazu ba profil wana bazu kaka batie loko la zande konangai ato azaka na parti na bozu botindi wa esika wana mais ayebite loko nini akosala. Papa mutasa na posa mbongo ateki mabele ayebi ke danger ezali. À côté kanaye loko la pe ba memela bango bambongo. Na biso moko population pe faute na biso. Et ici quand ozo komona penza ke ici quand eza mabe. C'est vrai que ça peut paraître que psycho danger ezate mais oyebite. Toza na période oyo depuis plusieurs décennies déjà, on parle du changement climatique et des conséquences à changement climatique. Donc, mutu ozoko kende kosomba lopango, il faut yeba esika nino ke kosomba. Kolanda pona moins cher te, pour koya ko perdre vie likolo ya moins cher. Mbongo na yomoko, o misombeli liwa na moins cher. Donc, il faut ba service ya météo et ba ko fonctionner malamu
bateau baza côté ka bateau ya urbanisme, ils doivent subir des sanctions. Merci. Qui comme ministre plus ancien ministre plus mobile ils a répété, alors il faut que l'État vraiment balande la makamboana parce que continuer avec l'impunité dans ces pays, c'est continuer à faire les lits de la corruption et tout et tout. Que Mboka échanger et développer. Il faut des sanctions et zala. Dans une société sans sanctions, bato bakubanda kosala oyo bango moko balingi. Voilà, merci Ndeko Danou. Tout le monde, le gouvernement a pris décision à loger bandeko bazwa qui va problème à qui ba na tata Raphaël. Est-ce que prise en charge wana ezali ka pona temps oyo obi après bambula basengeli ko zonga bisika o bazu ba makama. Merci maman Mopanzi sango bi kemboko za na change te mboka Congo ekobonga te. Congo za na problème. Yonga nazo senga nzambe tinda na mbula nowe. Iboma biso nyonso to kufa. Po modèle ba Congo yo kasomo ka ba foko réinitialiser Congo. Mais ce qu'on réinitialiser Congo eza mabema ndamba sekela mabeko tikala. Mbula nowe penza biso nyonso to kufa. Pixata tabano bana mabomu bana inani. Te parce que mboko yo mabeko ti. Mboko les gens ne sont pas sérieux. On est dans la menina au tanga. On dit vient parler de Bakambazando. Congolais bayaka kuluba makambo ya bato simutaza sur le pouvoir. Oui, to kota ngombe na so ka exemple. Awa kiseke na sa mabe muta olobate. Ce qui seke dika longwe koyoka. Na conseil de ministre bandene ko la. Na conseil de ministre bandene ko ya reta. Mais bato baza ba hypocrite. Elle ngobila bando sala compter wana selo bango bazaki po ba dénoncer. À l'époque prise en charge à bandeko ya ba sinistré d'abord. La zo pesa yo moi itinéraire pour comprendre ndenge ba Congolais ba fonctionner. Donc il na likambo ndeko alobi. Ngalo baka bosolo. Awi za bosolo ri. Nzamba zao. Parce que moi nzamba za ko luma. Pour mes amis. Ndeko alobi ke bandeko ba ko somba mabe. Oui, tu peux avoir raison. Bongo nani à côté la bandeko. C'est l'État. Parce que bandeko na ba ko somba mabe. Bazali na mikanda ya l'État. Et l'État yebi plus grave encore. Vous, les gens de l'Union sacrée, vous insultez vos gens qui ne sont pas. Parce que l'État, oh, il y a biso, à côté de l'État belge à l'époque, quand nous étions colonisés, à Sagada Place urbanistique qui avait une province à Kinshasa. On ne peut pas construire, on ne peut pas habiter. Et comment va continuer bino, ya bandoki, ya miibi, bazo ya côté que la peuple na bango. On s'est dit, il ne faut pas construire. La paix, c'est mon mikanda. Parce qu'il est banni. Et plus grave, tout ça, il y a deux personnes. Oh, il y a un village. Je ne connais pas Kinshasa. Mais on va pas Kino. C'est qui d'abord il y a qui? Chaque séjour, président Kino. Ayabi Kinshasa. Ayabi Kinshasa, il y a Tambola, il y a Tambola Makolo. Daniel Bouma nous a dit qu'il est Kino, il y a une émission de la politique. Alors que ngana yebi na ko tambola pona yebi na yebi Kinshasa ayebi ka Kinshasa na ko tambola ayebi te babe awa faut pas construire. Est-ce qu'il y a comment tu gouverner? Pourquoi pas 5 kimbongo na gouvernement santabino? Ngobila n'était pas kinois, ngobila villageois. Ngala za kinois de père et de mère. Na yebi ke za pas place au batonga raté gouvernement central. Il faut pas penser na mbongo na délocaliser bateau. Pourquoi il n'a pas demandé? Pourquoi il n'a pas demandé? Vous allez me regarder monsieur. Il n'y a pas un problème. Pourquoi il n'a pas demandé? Il a dit Félix a 6 ans. Kabila, quand Félix est venu, il a fait quoi? Il a même soutenu Jekoko et ma place. Félix il a soutenu. C'est pour dire que non, c'est l'État congolais. Il ne faut pas te valer la face. La responsabilité incarne à l'État. Et qui est à l'État congolais? C'est Félix qui s'est dit. C'est un gars qui a un dossier. Bateau baza établi, au baza coupable. Félix Antoine Tshisekedi, le moment n'a pas qui s'est dit. Daniel Bumba, ministre affaires foncières à Casa Batobola. Moussaka Otonga Banda qu'on a tamu kena kitambo, Batinenga Kutu Banda qu'on a eu na publié en Batmala n'est pas là, na publié Banda Bomona, na mon état combat Batonga Banda. À Casa Batobola, aussi ministre incompétent, parce que le Congo n'a jamais connu aménagement du territoire Guiluando. De la prise en charge. Est-ce que Bandeko a après comment Babao? Nazo pesa autant pour mon bateau baza responsable. Aussi ce ministre il y a environnement, il y a province à Kinshasa. Le ministre affaires foncières, bateau baza responsable. Na tengeli to ministre poste de la vice management de la ville au Batisiko.
bato baza coupable bandeko bake kobomba to bona ba virgule soso nde ba wele na ba musu otala niveau pe lisusu na kati wana po mona ke l'état congolais a mal organisé ben filtré pe ba continue na kati o komona ke ndeko aza na problème a ozwa te mais ndeko o aza na problème tazui mais filtré bazana kati mais oui bato ba invité ba continue na kati mutu mutu ba retourna ye avenir no fanda ka wapi on a fanda ka kaka kota Shekina so viré boye aibina bina fanda kati c'est parce que l'état n'est pas organisé. On a eu besoin d'apprendre biso ndeko. Mais journaliste nza balanda kana ba anzembo. L'état n'est pas organisé. Maintenant qu'est-ce qu'il mais paix a pris plus. Ba tu vas focaliser kotoyo. Ya ndili masina. Ba posa ni keta na érosion pesali batu. Batamunga fula bandika munga fula. Basilise mtu baza kuna. Pena yo ki solo basusi na ngai mbongo bimi 1 million. Gouvernement central a bénis. Hôtel de bio, gouvernement provincial m'a dit que 30 000. Bongo. On dit que la Congo n'a habité bien bataille non sac. Bak bonzana adena ki muyi bideni. Mboko somo ni babimisi balobi $100 bako baksa 0 1000. C'est pour te dire que c'est inadmissible avec ces gens ici. Ya mobile bakata bino na ebite basala bino. Bino penza bo utaka na mabele nde balo bapenza bapa utaka na mabele. Pe bino bo utaka na matière mususu. Ngongano ko bina soko. C'est pour te dire que maman, moi j'estime que l'État doit prendre un dossier dossier n'est pas actualité monsieur pour ma actualité mais ngana ko fandira ka dossier chaque jour nazala besoin mona Daniel Bumba za interpeller l'Assemblée provinciale na besoin mona ba ministre na tangiawa baza interpeller l'Assemblée nationale parce que bango pe baza coupable et ne continue lui-même d'être aussi interpellé parce que à l'époque on a Kabila les autres tout le monde mettait ça à l'obiti tout ça ngana ba journaliste l'État à cause de la disposition T parce que avant on moula Mvula msebeta qui l'a m'a passé. Mvula msebeta à l'époque à Chantilly. Oui, bon, moi qui peux battre. Quelles sont les dispositions que l'État a qui pour les lotos comme Mvula ou Uchobeta et ça la battuté. Merci. L'État n'a bien l'État la. L'État Moussanika comme un millionnaire, comme somme banda, un intérêt à péter 2028 kuka boko kende. Merci de Kodanou. De quoi là? Après ba dégo salam na simambula ko noko e bomi bato ba perdre biloko na bango. Oui, c'est vrai que prise en charge moi ndambo za ko salema. Est-ce qu'après les dégâts on a bateau on a passé une cause on a la site on a bien gouvernement c'est une cause quelque chose pour Nabango. Je crois que il est de la responsabilité de l'État à cause de mesure pour ceux qui ba catastrophe et salemi na Katiamboka parce que je crois que inondation na place et Angel wana pour nangai selon les informations que j'ai c'est pour la première fois que et comme na niveau wana c'est pour la première fois donc c'est quelque chose qui n'a pas été prévu mais l'État il faut azala déjà na ba planning il y a évacuation par exemple que ceux qui toyebi que quantité ambula o ezako kita na metel sa tapesi quantité ambula ezako kita autant pluviométrie eza boyé et que ekosala ba dégâts makasi il faut kozala na ba plan d'évacuation ya bato o nyoso tout baza pembeni wana soit bakosenga bango bako délocaliser bango bapesi bango bisika ya kotonga place mususu où il doit exister des plans d'évacuation pour que bato soki balongo wana bakokende sika boye moto boye nde akomemela bango biloko akolia moto boye akomemela bango bamus nde kondano azoloba ke bato même oyo baza ba sinistré te bakei ba infiltré bakomi kozwa po anini yo kendaki kozwa musu pete yo pe falo za infiltré kende kozwa musu le problème du sérieux et un problème il y a ndeko kaka Tshisekedi te et un problème kaka ya ndeko Daniel Bumba te et un problème ya ngai na yo na bandeko bafandi bazolanda biso na ndako. Le problème serait la responsabilité c'est d'abord les citoyens. Papa yo lingi bato sa yo to saka bato te. Bandana nous komi to sa yo moko avant bato sa yo. Nous devons être des citoyens sérieux si nous voulons avoir des dirigeants aussi sérieux que nous sommes. Le peuple a ndengeni biso to banda kotika population et là la kanapongi ezala bato a opposition bo banda kotika population bala la kapongi bazwa ba responsable conscience et responsabilité na bangote pour que bato mususu basala makambo sérieux non, c'est quand on est sérieux soi-même que les gens vous prennent aussi au sérieux. Donc, population n'abisso il faut y la muka.
Ça, moi, je ne cesserai jamais de le dire. Parce que question et responsabilité, et ça question moko unilatéralité, et ça et lokomoko et ça kozwa biso nyos. Et nous devons être conscients, sérieux et vrais pour reconnaître cela. Il faut y bandana citoyen. Ceux qui ont lingi ko fan de sika ya saletete, bandana nkobongisa. Na sima soko monique menga nazo bongisa pa nanga l'état yo mutozo tianga kaka gouverner yo mutozo tianga kaka po ngai na tiaka sérieux pa nanga. Yo likambo boyo prévoir te likambo boyo prévoir te. C'est comme ça que les États se transforment et se développent. Nous sommes dans une démocratie participative. Il n'y a pas de gens qui doivent être là assis passivement en train de voir ou d'observer les autres agir. Tout le monde doit mettre sa responsabilité, doit prendre conscience de sa responsabilité et agir. Merci Ndeko Alain Malubetkal Nangambola yo. Dossier Gentilini Bilambaka, bandeko ya Odeb Basengi, poursuite judiciaire contre ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilini Bilano, Italie. Reconstruction, il y a grand marché. Bango batali cité contrat et salima ki malamote na société Sogema pambate tango misolo ko banda kokota société Sogema e kozala na pourcentage ya ebele ya misolo na yango bande ko baluki ko yeba na tango moto aza en fonction. Pourquoi pas ko évaluer na misala za ko sala avant qu'il a quitté kitiwana ya mokumba ndeko Alain Maloba ongambo na yo. Bon, le dossier, personnellement, à côté lié en profondeur, mais je crois que tout ça n'a pas service, il y a l'État, il y a la passation des marchés et tout et tout. Il y a un azolo baké. Les gens, les Congolais, chaque Congolais ici, Kazali, il faut allier Bakozwa sérieux, il y a Moussala Oyo, Bapesaï, il y a fonction Oyo, Bapesaï. Ndeko Tshisekedi, Arobana Kokendete, Azwaka. Contrat moko atanga kango contrat moko ministre asali ba gouverneur basali ba bourgmestre bazo sala atanga kayango moko tinasuka. Il y a des services de l'État qui existent pour ça. Pona kosala mutu na mutu. Et ce sont des citoyens congolais qui sont à la direction des passations des marchés publics. Et ça va congolais. Ce sont des citoyens congolais. Ce sont nos patriotes. Batata Nabiso, Bamama Leki Nabiso, Bayaya Nabiso, Bandeko Nabiso de Bazakuna. Ce sont eux qui sont là-bas. Est-ce que ce contrat a été examiné de fond en comble? Moto na moto, Azala Koki Kolobake, na conscience nanga na zomi reproché l'autre côté pour Natala ki likamboana na mona ki keza favorable pour la République démocratique du Congo, ou les avocats qui ont écrit ça, parce que ils peuvent se cacher derrière, bon, moi je ne suis qu'un avocat, dans ça, comme ça, dans la poste qui n'a pas mais est-ce que vous avez conscience que contrat aux Zokomana, pour Namboka, Topé, en tout cas, de Gentini, Makambo et Longo Banite pour Namboka? Est-ce que Mutuna Mutu et Sika Azali a conscience à ça, la Makamundingaman? Parce que ceux qui ont la conscience des responsabilités, pas d'habitude de la Bobby, bon, ngala zambo onangai, ceux qui ne kobeta et que les lacuna et les labango retour et que ça les maïs, ça les met la bango pour ngana kozala déjà te. Or, yo moto ya liboso au simba ki makambo, okoki ko alerter, okoki ko yebisa, okoki ko dénoncer. Outi kolanda ndeko jila lingete azaki na loi là-bas, a lobby que enquête ébélée a lancé comme inspecteur général des finances et ça ba dénonciation citoyenne, c'est-à-dire que corruption. Oui bandeko bazako pesa ba information hier à partir de information ba pesi ba document ba tindeli azako landela makambo wana pe et komi makambo minene lelo. Voilà, merci. Donc Congolais, il faut tous la conscience à responsabilité na biso so ki to lingi changement na mboka tous alors biso moko moto na moto ici ka fandi azala changement parce que c'est ridicule de fois oye bisaka ka moto ke papa obaki plastique na nzela boepo ani yondo ko bongisa mboka. C'est la réponse qu'on vous donne. Qui vous donne ça? C'est Tshisekedi. C'est pas Tshisekedi qui vous donne cette réponse. C'est un citoyen congolais qui va se plaindre que à cause de la plastique wana sikoyo mai yebi mabele yebi komela maite
ekomi kosala biso ba inondation makasi. Merci ndeko Alain, ndeko Danou, tozongi na bosenga na o parce que bandaki déjà na sujet yango ya Gentini Ngobila. Pourquoi bakambi na biso? Bazalaka na notion to ya ko évaluer mutu tango azana ko gérer. Pourquoi tango kaka bimi et comme détournement makambo landie na sima? Danou Kefula. Merci Nayuki de quand on a partagé na mécanisme. Amoni bino ya foti na binote. Moi je sais que vous êtes quand même intelligent mais moto yo bino mo défendre. Ndazo tchabino na difficulté. Moto ara comme na Kisekedi. Ole kiboya ka oloba na plateau. C'est wana za mokonza mboka ndeko Danou. Bo Kabila ndi bandu ba Kabila za mokonza mboka te. Quand on appelait Kabila za pa bo abota magina comme président. Na fille na respecter c'est un président. Comme on a Kisekedi na c'est na kosi et c'est une faction. C'est une faction te. Azo tchabino na difficulté. Bonjour, nous avons mayele na bino pour d'abord défendre les bateaux ba osala belek. Ce n'est pas moi. Vous avez dit ça ici que pourquoi dans nous OK ko ba musti. Parce que ceux qui battent ba ko ba mus, ba ko za biloko. Au ba ba malam te na petit Mexique. La fondation Maman Denise Yakero. Na monaki ngambo na wili ba ko ndutika biloko. Fondation na. Félicitations quand même. Mais aibisa kamba na sala malam. Non moi, je le félicite. Mais n'a mis une question, moko. Vous là, pourquoi la population n'a pas cité la population n'a pas? Parce que si vous avez dit que ça là, mabi, et nous avons mabi on a malade pour sungai. C'est quand on a commis la souka. Pour lui c'est une occasion qui doit assurer la vie. Il y a pas Congolais, il y a pas Congolais. Tata Nangai, ou Tata Nayobe Tilumbo. C'est lui. Est-ce qu'il a assuré vie à Congolais? Non. Ce bâtiment, ça m'a commandé, ça lui passe. Pour moi, qui c'est qui des araignées, qui c'est qui d'acouti, la problème de l'Union Congo. Mais ça a une capacité à sa solution. C'est là où moi je le condamne. Dossier Gentini Ngobila. On ne peut pas condamner les jeux sans condamner l'entraîneur. Il y a la police. L'entraîneur, il a assumé. Pourquoi vous là, vous ne voulez pas que Tshisekedi puisse assumer? Que le régime là y est. Oh. Akendaki kotala bango, akendaki kosolola na bango. Akendaki liboso bakufa nanu. Asololi na bakufa. Non, c'est pas. Tomoni cardinal Lambongo. Tomoni cardinal Lambongo. Nambali. Est-ce que c'est que dans l'atibien, akekotala bango, tala bimutika babatiko. Oh, il fallait qu'on t'en a quatre mai. Mais il y a des choses à côté de la service à Tindaki Bagina de la Marambouana. Chef de l'État Tindaki Batou Baginde. Bon, parce que c'est pour la Kende Kaskuna. Nathan Rafale. Qu'on a pour la base. Gouverneur Azaki n'a qu'à il y a la etikanga qui n'a pas boule balala. Faut pas citer son nom. Dossier Gentini Ngobila. Dossier Gentini Ngobila. Et ce qui n'a dit dans Sakio. Que c'est déjà ici. D'accord. Moi, le qu'on a le bac à l'école, le bac qui est bonsoir. La Macambo Italie, c'est un coup. C'est pour te dire que les Congolais ne sont pas honnêtes. Donc, ça n'a été que par nous, la richesse, tout ça, dans le diamant, en cuivre, de Félix Chouadji, qu'on a monté à Mabé. Gentini a été. Moi, ce que je n'aime pas chez les Congolais, c'est quoi? Moutaza na place beaucoup à l'obate. Au moins, tu as un décoté de Banso à Mabé, bah, comment l'obate? Bah, mais de ma commune, bah, Kabila, mais Kabila, ça dit, mais la Congo l'obate. Il est battu Bélo, bah, le Maba Kabila lobby. Il y a qui c'est qui dit lobby. Ngobila était là. Et Ngobila, partout ma banda Kobundisa Ngobila. Na ville, na bossa na raté. Danou qui fout là que je suis. Mike Mukibai. Gauthier Sey, Meda Kakolongo. Na ma capitalisando. Moutaeko Katolika Mbwana, Ndekoti Lombo, qui est président de la République. Ndekoti Lombo, Katolika Mbo, à la continuité. Elle n'avait pas des assistants. Pour la qu'on a compté. Comment qu'on signe contrat ou qu'on a la bénéfice pour la Ngobila dit que c'est 4 mois. À 4 ans. Vu les bandits de Kochambo, il a dit. Parce que la banque, on a donné sa publicité de la banque. Parce qu'il y a des vérifier. Au moins, pour mes amis, pas tourner comme Mouta Mabé. Bah comprendre que, bah moi, souci de ma qui, Ngobila, bah longola Ngobila na ville, bah liambonga ville, pour ville à Kinshasa, c'est contre Kambongo. Bah ça va miibi. Bah comprendre que non,
Oh, muta bino bolongolaki pour na botie incompétent Bumba entre Ngobila na Bumba il n'a même pas mati. Parce que ngaïte muta IDPC mokalba que nous avons très bien géré. C'est le vice-gouverneur. So l'IDPC va na bolingo. Anga ba tata jiko ko vice-gouverneur. Par contre Bumba Mutuna mtazana mandana ndeko ndo. ah madame. Quand on a vu ça vous dit elle. Ça mon maïta. Kolanda yo, c'est comme ça quoi parce que appuyer. t'es là ça pour les ça mon maïta démission. S'il vous plaît. Parce que chèque à Bumba pe volataï. Donc contrat au Ngobila signé qui? Nalobi contrat Ngobila signé. Nalobi bango ba lobby. Ba pesa pe il est mati. Parce que Ngobila bi c'est 4 ans. Ba kende ko vérifier. Ah, c'est justifié. Bango ba kende ko vérifier. Poursuite judiciaire aussi. Ba kende ko vérifier. Pourquoi depuis kala avant Ngobila ça la contrat. ODEP. Pas ça la qui op. ODEP eza service moko eza indépendant. Nalobi boy bazala ki wapi. Baza indépendant. Nalobi biso tozala ki ça fait combien d'années Makambazan de Banda. Baza indépendant. Bah combien d'années Makambazan de Banda. Il fallait pas battre biso les. Oyo. Quand tu as tout le monde a besoin d'intention de vérifier ngo basukata na ngoza madame. Peut-être il pas peut-être tant ça la maman na yoso. Madame, na ko biso le mo contrat neti moko. Makambo italia senisi. Il y a une entreprise mo na première limitée. Bah ya kango bila ya entreprise mo chic. J'en ai dans mon téléphone, j'avais filmé. Bah ya na plus de 50 minutes ka pona senisi pas ville professeur. Batu na compter ya Ngobila. Ngobila signé. Elle Ngobila kei Bumba ya Kachango. Habite mitu ka batoni fandi. Soki yo mona musiko. Même ça la senisi matin. C'est que ba ko na ki malamu. Ba Ngobila signé compte. Ba benga ngo continuité de l'état. Bumba ye nga ba intérêt na ngiza te pana kati. Pour mes amis, ba comme une diabolisation. Ba comme une diabolisation bino. À lui qu'on voit les choses. Ba mo na Ngobila. Tata mo konjikolo. Em sa ko pesa Ngobila fonction. To bebisa ndi image Ngobila. Parce que ce que dit pour l'État, madame, il fallait pas quand de 16 ans d'autonomie, il fallait n'être pas lui Moukibaï. Parce que lui Moukibaï était député provincial. Je le respecte beaucoup. Il me bien. Mais Moukibaï, pourquoi on a beau qu'on dit Moukibaï? Nayoki, je ne confirme pas. Moukibaï a kenda kotala, Moukibaï a fait dans la ligne. A qui kotala Moutuna, Gombe, dans ma campagne, a payé 34 000 $ à transport. Transport ni na 34 000 $. Sur les arrêts corruption indirectement. Si quelqu'un qui a été, par exemple, je ne confirme pas corrompu pour le transport. Transport, on a eu un lobby, hein? Dans le lobby, les gars qui a lobby, 30 000 $. Dans le lobby, il y a qui va lobby, va payer ça qui. Il faut vérifier. C'est dans le lobby, mais pas le conditionné. Je suis journaliste, mais je suis conditionné. Mais avant, on a TV, il fallait vérifier. Non, bon, Québec a vérifié. Il y a le Macabazan à vérifier. Il y a la prison. On a mis 4 ans. Il y a le combien? Parce que ce n'est pas honnête, il y a un ma contrat. Le régime au début, il y a un contrat, il y a un temps. On va le signer. Ce qui vous 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des intérêts à Mboka. Il n'y a pas un problème, pas qu'il y ait vérifier. Tout le monde est clair. Mais le problème, c'est pourquoi Bazeli Kakasikoyo? Problème est ça, pourquoi Bazeli? Non, vous allez, quand vous êtes en train de parler, moi j'ai été calmé. Ce que je vous respecte, essayez de me respecter. Allons-y, une minute. Soit parce que tu en as le devoir. Mais tu as une idée. Parce que nous avons le lobby boy. Bah, quand ça peine a raison. Le travail qui a été fait par l'homme était toujours 8 pour ça sur 10. Bah, quand ça peine a raison. Mais dans le lobby, pourquoi Bazeli to comme Sikoyo? Ils ont des bandats contre moi. 6 ans de combat. Pourquoi Bazeli comme ça? 18 ans. 18 ans. Madame Boka va souffrir. Va souffrir. Peto banda ko lobelango depuis Kalangala yo. Makambazando, ntakata Kisekedi. Bazaka. Kisekedi akata makambo atali nango, contenu nango ti na ba conséquences nango na ba avantage nango te. Siko l'union sacrée, baleki na plateau pour na ba komisa ba biso que Kisekedi aza incompétent, aza président oyo atanga kanani candidat. Parce que qui Kisekedi atanga mikana Kisekedi na kata tanga oh Ngobila. Avant na compte na makambo, faut na bon revoir. De ce na mona qui tokota. Comment vous pouvez condamner Ngobila ça qu'on condamne Kisekedi qui était venu? À qui même dans ça? Ngobila na qui la charge ya ko gérer ville à Kinshasa. Mais n'a pas continué na yi. N'a pas continué. Peut-être bazao babade ko c'est la ko ya Ngobila. Bongo ba chef ya Ngobila bazali ensemble provincial. Ba mukibai.
baza na kati no eza dossier bandesika mbonzo wa mbonzo tokotana barikonde mponi parce que bondi baza bachef angobila ko batikaki marché wana c'est pour te dire que kotika nde la haine contre oni pato bazaka nde la haine contre ngobila là je le dis à haute voix là je parle maintenant pour vous ngobila est à féliciter ngobila le bana bino awa ngobila ngate alika na platalbi naza meilleur gouverneur que Kinshasa n'a jamais connu. Ceux qui n'ont eu premier na 49% naza ne premier. Attends na 30% naza premier. Merci. C'est pour te dire que hier albi ngai naza premier à l'échec. C'est pour te dire que naza premier. Bino bo ba kaza premier. Attends ici. Oh ya sali na 5 ans. Bon ja mutu musu atalo sali qui est 5 ans. Merci Dekodano. Merci to sengeli kokota na sujet ya mokolo malelo etali. Bino pardon. Bino bo deko. Batu nyoso basala sima ya ngonga. Batu nyoso basala para bino. Mais qui c'est qui basala? Soki batu nyonso ba échoué mais qui c'est qui pas échoué non. Merci Dekodano. Comment batu ba échoué même ba échoué mais qui c'est qui n'a zui. Merci Ndeko topeso 1 minute. Tokota na sujet ya mokolo malelo ndeko la 1 minute seulement pour tokota na sujet ya mokolo malelo. Bon, je crois que Makamba marché central, il ne faut pas coquer avec des sentiments parce que ou dans l'euphorie à indexer il y a des responsables au Basalaki Makambo à marché central ceux qui au DEP à l'équina comme qui salité Zalaki Mingi parce que IGFP à l'ékaka na Makambo à marché central qu'on se le dise, bah remarquaka, bah point faible il y a contrat wanapé, ils avaient fait des observations pour que ils allaient améliorer. Les travaux n'ont pas pris fin comme c'était prévu, sûrement que bah pokoso ezalaki mingi parce que les travaux devraient être achevés depuis ce qui novembre 2023 novembre 2024. Selon les informations que j'avais, mais ceux qui tirent les lots et zanan opérationnel, c'est parce que la difficulté et bandeko bazako sala peut-être misala bakote na ba difficulté belé topé mais bazako kutana na bakboko so belé il faut les différents services qui sont impliqués les kakoye bisa population sérieusement les kambonini problème ni nezakuna mais responsable numéro 1 il y a Makambo il y a Zando. Ça s'appelle Ngobila. Merci. Voilà, bandi ko balani masolo mboka. Tokoti na sujet mokolo malelo, c'est vrai que tozali ko tambola sima ya ngonga. Banani nde basengeli kokota na gouvernement ya Union nationale pambate consultation esilaki depuis mardi tolanda ki communiqué ndeko Danu Kefula bilan ya gouvernement souminois. Ko ba bilan ya gouvernement souminois te bilan ya Kisekedi moza négatif. Qui c'est qui dit banda na toujours le gouvernement maintenant même tu donc na idée na ngai ko njata ki yeso tuninga ozela oyo zo kanisa yo zela ndi oyo bima na mutu na ngai population de bakomona ke je suis cohérent ou pas c'est ça bila ya Kisekedi banda kota 6 années négatif bila ya premier ministre nyonso baleki pa Kisekedi isa négatif consultation tu faut pas compter dans le gouvernement la consultation wa pied béral batika ka ba obaza parce que consultation béral o ya débaucher ba boara ba mbisa mike ba débaucher mutu moko te jusque là ba débaucher ba boara gouvernement ibimina mte dans ba débaucher ba boara pour la consultation tozanga na yo oyebi appelle là ezaki lancer la mouvement depuis jamais peuple c'est bien. Oui, mais mon idée, on se monnaie combien de fois encore dans la scène politique. Viens l'Issaïo. L'Issaïo Nganga. Azé d'abord, t'as dit ça, mon Nganga. Bah, toi, surtout, t'as un bazar politicien, non? Yakala. Politicien, quelle est la raté? Oh. Oui, mais quelle compagnie la communauté? Et ça n'est pas musique. Bah, ouais, bah, jibé. Bah, bignon kalongo. Bah, ça va musique, mais Yakala. Tout ça, les bâtiments, bah, bimi, bah, inosbi, bah, héritier, bah, tout ça, comme famille, bah, faire. C'est comme ça la vie. Donc, ceux qui ont ça qui veut élection, là, au député, bah, même journaliste à Kala. C'est ça, non? Mais les journalistes à Kala, c'est journaliste. Les herbes, papa, mon lèvre, ben, mon animateur à Kala. Bah, Zakari. Si on a le député comme il est politicien à Kala. Ah, ben oui. Bah, on va vivre à Kala. Bah, c'est à Kala.
Ba musu bakangaka na makamba basi soki makamba mwasi na hotel na ye. O ba récupérer akenda prison. Na makamba buzoba. C'est pour te dire que ce n'est pas normal. Madame. Est-ce que na bateau va débaucher? Na bateau va corrompre bango moralement. Je pense sûr que ceux qui va y na gouvernement. On peut sans résultat. On a la preuve sur makambo solo. Ceux qui va le mec Kabila débauché qui tibala. Na Sami Batibanga. Il dépêche va penser en preuve. Comment le mec Kabila débauché qui bon c'est dans le qui se qu'il a débauché bateau c'est en preuve. Ah c'est en preuve. Ah ça c'est en preuve. Il bisa paye na bino. Les consultations ezaki appelle ba força qui mototende ko. Ya Kabila pe baba qui paye appelle ba força qui mototende. Mais ba ton opposition na il dépêche va Kabila débauché pourquoi? N'a utilisé même mot il dépêche à utiliser qui pour na Kabila, il dépêche à débaucher les gens. Mais il dépêche que ça m'a beaucoup ma cassina ino sacré ba débaucher ba bingondoli ba ba mingusu ambisa minene. Nini zo reprocher na gouvernement ya na calling au gouvernement sumino rempli na ba incompétent na bato ba na kati ya distraction ya ba base pour ne donner zéro résultat. Mais ce qui pour na remplacer bango kota na bato na moni musu basali près de 5 ans batande ya soma voiture ya sikate musu za no lokata makolo boko monsieur ministre arrêt qui c'est que tika ba baza ba continuer parce que biso tozozela ngai nazozela dialogue oyo ya basango ne basango yango nazomona bato oyo na ebisio bayini ya Congo bato balingi bakota na gouvernement nde batilize ba journaliste neti oyo batikipa ba mumpe ya wasala la mission okutana politique pona ko bepisa image ya basango ko bepisa image ya basango ya ko bete basango bazu mosolo Rwanda na financer basango. C'est pour te dire que yango na ko ebisa omona yango batete batu na bango balekaka po ba kisekedi alzo dialogue ya Ibirad. Ah tout ça comme Vantiko. Ibirad lui-même qui a créé les problèmes. Comment il va donner solution? Ibirad n'a pas mis batu batanga qui là. Raison pour laquelle passer la consultation. Ibirad n'a pas mis batu batanga qui là c'est na Congo. Oui. Ibirad n'a pas mis batu batanga na Congo. Na Congo tu sais bato batanga kelasi mais batamaele bazate parce que l'intelligence est conditionnée dans le résultat. Quand on est intelligent on te place quelque part donne les résultats et bien a été quelque part il a donné quel résultat pour consulter les gens. C'est pour te dire que moi j'ai dit bandeko bolamba bolia tokoya te mais na bibo te bon c'est ba débaucher peu yo bon balobaka jamais nzambe ni mutaibi mais nakobi selongo moko soka moni kisekedi azwi ngai lobaka azwi nzoto mais mulima nzambe azwango te c'est pour te dire que jamais mulima nzambe kisekedi parce que le problème du Congo c'était Kabila donc ça qui va béni dans nous à Kokende c'est ça non attention Kisekedi peut m'appeler toi et moi comme non ngana teo non soit benga comme journaliste oui mais s'il m'appelle comme Congolais au Congolais qui vient donner son opinion, comme qu'on débattait na Inaïbo, à tel enquête. Mais comme journaliste, je peux partir faire mon travail. Mais dans le bien, qui se dit que Zunga va Congolais, ce que Zunga na quand travaille qui se dit à Zunzoto, Nzoto Lingikibo, et Linginda, mais mon livre en Zambie qui est dans les athées. C'est pour te dire que jamais. Merci. Tozo qui est bien à Souka, moi minute à Ndeko Alain. Je crois que les très tôt qu'on le bat makambo à débauchage parce que à ta mutumorote a une nomination. C'est ça. Il n'y a aucune ordonnance, personne n'est nommé. Mutumorote a nommé quelque part ou appel à consultation, ils appellent la chef de l'État et les gens sont libres et c'était volontaire en fait. Mutuna mutu invitation batindeli walingi kokenda bato yo bazai na souci ya mboka bato yo baza ba compatriotes ba congolais à solo batelema ki baki mais bato yo bazalaka na besoin batiaka ba intérêt na bango personnel liboso bango baboya ki kokende et puis on va pas passer à kotanga ba kombo na bango ba yebani de toutes les façons que bango bazo linga sikoyo soutenir Makambonanga Aza Kosala Sikoyo et ils sont tous derrière ça. Donc on ne peut pas parler Koloba débauchage Sikoyo parce que Mutumoko Taza débauché, Mutumoko Taza nommé. Mais bato amité mamabe au balingi mboka te kende liboso, ba yebani
pe baboya ki kokende Tolobelo etali bilan de quoi invitation na makambo etali bilan dialogue gouvernement abasango Soumino. idée à dialogue abasango eza kitoko consultation c'était très bien, c'est plus important parce que moto a bengi ba congolais na invitation ndé moto aza na signature ya mboka constitutionnellement basango tokosala dialogue na bango soki aussi si dialogue na basango ba proposition ko bimati soki ba proposition wana nyoso tu indimami il faut mutu moko anome bato wana nana ko nome bango basango mutu bakotia signature na mukanda ke biso basango to ordonner na pouvoir epesa meli biso na constitution to nommer mutu ndeko Martin Fayulu to Katumbi to Joseph Kabila premier ministre eza basango te c'est Tshisekedi et cette même personne là a eu le courage d'étendre sa main vers ses compatriotes pour que baya basolola mutu na mutu akende koloba makambo na ye directement baboyi kokende donc bato ba inaka mboka balingi mboka te balingi to avancer te bayebani et maintenant là c'est très tôt hein ils a précoce ya koloba makamba ba débauchage parce que na habité mutaza débauché à propos du bilan ya gouvernement na mokuse pamba te to kompenya na suka na mokuse en tout cas gouvernement ils a kotambola malamu misala ebele et salemi il y a eu plusieurs réalisations il y a toute une communication gouvernement à Salaka chaque lundi il y a redevabilité avec ministre Patrick Mouya moto ya lingi ko s'informer pour na bilan ya gouvernement souminois il faut landaka mingi exercice wana ministre Patrick Mouya ya Salaka na ba ministre parce que okoye ba makambo gouvernement eza ko sala mo soko fandi na Kinshasa okoye ba makambo eza ko sala manyoso tout hein. Donc selon Alain makambo se tamboli malam na gouvernement soumino makambo eza ko tambola en tout cas bien en dehors il y a problème sécuritaire makasi otozana ngona est makambo eza ko tambola malam voilà bandiko bana masolo mboka toza penza na difficulté kotanga ba message ya mokolo malelo pamba te to komi penza na suka ndeko dano nini ozana ngoya ko bakisa mboko ka bwana yo nini nako batsaka ko ebisa ba congolais bazala vigilant kizana bato balingi pété ni Rwanda ati ame numérique na ipona ko bebisa pe na bato bati ame numérique pona ko tenir image ya basango là je l'ai dit ngai na uta na lubakango sango azo bazalaka te me passer azo bazalaka parce que poko masango biso to leka wana bazaka parmi bato bazaka maele na kelasi bazaka zo bate c'est pour te dire que loko kombo basango ba ko sala baza maele bon tia mutu nyonso bo na jamais quiconque a défi surtout ba journaliste o ba yekaki mingi sango obenga ka soki Israël alobi ke basango bazaki financé Alex bin batia bino vidéo les a pris de 20 minutes ngana ko tia une émission nanga oyo muteba alobi place où balobi ke bazaki financé par Rwanda lokuta muteba bi bato e basundi pourquoi muteba lobaki yango parce que gouvernement angolais ougandais kenyan rwandais ba finance ke bango bakei pardon ba rendaki bango nde ko yamba bango ko pesa bango ba transporter mais gouvernement congolais ba kendeke pa ndeko Tshilombo ata $1 te ndeko Tshilombo ba bisika bango ke non bokende kotala ba tentel donc vous avez ma bénédiction ma pesa ki bango ata le meilleur te yango wana soni wana po ba zwa consultation na bango balinga bebisa image ya basango moi j'estime que tout le monde sait dans ce pays qu'on valait la facilité que o basango basali na mboka o ils ont battu musu basala ngote ils ont moins respect combat na bango za noble na ICC baza église ya minene soki batindi bino olia kanyaka na bino bobebisa image basango ngai na kotelemela bino tina suka merci nyonso peuple o nyonso ko biso likama ite lekisanga vidéo o place monte balobaki ba financer biso merci voilà wana maloba ya ndeko danu na moni penjali kambango ebete penja na motema yango nazali ko zongela ngo tango nyonso ndeko Alain okosukisa na koloba nini bon là je crois que makamba dialogue abasango il faut bato batika ko kongalisa yango parce que basango basango na biso toyebi que nous avons obtenu accord à Saint-Sylvestre pour le départ ya ndeko Kabila na 2016 grâce ya boyokani wana dialogue wana esalema na basango mais
makambo nyonso tu toyokana kuna ya konomé na ba premier ministre na ndenge ba débauchage salema après pour qu'il n'est pas respecté parce que Kabila en tant que tout Rwandais il n'a jamais respecté des accords, il ne respecte rien. Tokokende koyokana na basango tokokende kosola mutu akoboya masolo te mutu aza ko minimiser dialogue na basango azalité. Lobby babengi bino et pas chef de l'État, il fallait bato bakende ko répondre. Ba oyo baboy ko kende ko répondre na appel na invitation ya chef de l'État eza bato yo balingi kimia ezonga na mboka ote congolais kanga bakombo na bango bino moko boyebi bango. Voilà, merci Bandeko Balandi Masolo ya mboka bino bayebo zwaki baku ya kolanda biso mokolo malelo ya vendredi 11 avril 2025 tokomi penza Nasuka botondi na babianga na biso botondi na mwana mboka Danu Kefula Ale Bwembia na tomino penza botondi pambate boyanola ki mokolo malelo botondi na mino banso bolanda ki masolo ya mboka pe bandeko basunga ki biso na ngambo ya technique wana na tombe na mino banso e bandela ya poso elamu o mabota